Mbote lisusu bandeko balandia to komo wapi ndenge to mesina kukuta na biso na bino esengo eza ngana motema na komona ba congolais bazako landa to kuzila balanda makama malamu ya sika oyo ezoleka mboka na biso Congo mokolo ya lelo to kolobla DCG ezana ndeko na biso moko jeune azaka na ba 13 ou 14 ans na 2015 tant to lobaka constitution ya mboka Congo ba robandela yango te mobulu salama bipai na bipai Congo mobimba mais bande ko mususu bakenda ko sala mobulu côté ya maison communale ya Ngaba ezaka na mwana moko kuna zoka masasi oui pote sila mais lisasi yango ebima te tikati na kati ya tota mwana na tilelo lisasi ezali ndeko wana ayaki na bureau na biso ya ko senga aide pour ba refaire opération et bazo senga $500 $500 mbonga bakisi ndi alebo na zana makokite papa azali asalaka te maman azali atekaka mais ngai naza elenge nazo kufa comme naza congolais ba ministère oyo batia en charge ba congolais mususu bazali yango na ye na télévision na bino oyo ba congolais balandaka na kolela et pas gouvernement ya mboka Congo gouvernement congolais bota la peuple na bino ndeko na bisa zolela likolo ya $500 azo kufa mais na mboka oyo Congo bato zoyi ba millions bazali ba millions zo bunga mais ndeko alizo linga ko le $500 yanga yé na télévision oyo na boy ba particulier ba sunga na linga gouvernement na kosenga émission yo ministre ya action humanitaire so peut affaires sociales so nzamba ko sima motema na peut ko sera nzambe parce que boza mitema makasi ya ko sunga bo sunga ndeko azo lela licence za na kata nzoto alinga comme handicapé da so a télémi le ko commencer la crampe ayako lela na mur de lamentation. Deuxième élément, c'est la bino, biso nyos la ndenge mikolo koleka. Maître Richard Pinda, allié, il y a IDPS, Molobeli, il y a Union Sacrée, Bakangi, dossier nini, ami de Achati Kamer. Biso de Zaralis le Kolalis, te boya ko ta dossier, on a pas de Zalagina na précision mingité. Mais mon kolo ya lelo, te kenek de va procéder en live. To solo la ki na Maître Pinda, na ba avocat na ye. Total ici dossier ngoza le lenge nini to kende kuni la paix de la justice yango bokolanda lelo mais avant to komba kuna il faut faire une parenthèse ya mboka Congo na miyibi na ba compétent na ba baza sans vision makonza mboka lelo oyo était ville de Kinshasa na boko ta République démocratique du Congo pour mbula oyo façon beteli ville de Kinshasa ville de Kinshasa. Gouverneur ya Kinshasa. Est-ce que aux rappelez un sengo après Mboula va bien gouverneur on dit oui. Va bien excellence on dit excellence. Après Mboula la ville de Kinshasa. Va bien excellence la ville il besoin de dire oui. Botika ko zana kindoka kimukolo. Kinshasa idindi. Tala banda ko loba awa ke gouverneur ville de Kinshasa. Vision ya robongisa province o asana ngoto ba donzi mangate. Vision est limitée, mais non dimate. Est-ce que nous sommes fiers? Il y a un ensemble professeur ville de Kinshasa. Pasteur Godin Poy. Nous sommes fiers, ma benga présent, il y a un ensemble professeur ville de Kinshasa. Tala le Kinshasa. Ngana Kinshasa na benga ndiko na moi city. Madame Dalida Lamba. Na bengi alobi na ko sabité. Ya Didier Tika na yo ngape na dindi na bandala na dindi mwana ezate musala na ko ya reta ngape le sekuru na kiseso ngane fleuve ba manji de komisatu manji 1 manji 2 manji 3 ba manji e komi 5 na kiseso moya ko ta ville za moya ko lolanda ko zate kisasa dindi tata to ndeko be la butu mo yawa tata ma konzi ekolo tala bato ko tsa pembeni na yo bozo kate mato les na coton le lo Kinshasa bon mon image Kinshasa dindi pour nini Mike ya osala musala ba entretien ba terrasse ya banzela ezate boyeli biso le komozo kilibo peto ezina ba quartier ezina commune commune ko Kiseso ezo mérite za kilibo peto commune ko makala ezo mérite za projet ko kilibo peto commune ko Kimbantseki ezo mérite na projet ko kilibo peto commune ko Selembao kilibo peto ke sani kuna bazina bezo bo lukle ba service oyo ko sala ba caniveau oyo buka ba sala malamu oyo ko bo sala nzela c'est ça tant besoin la vision té ça ta comprendre ma bata ata comprendre ba soso o sala to ka ba makina yo
pourquoi kozole ko ba congolais nyos ba ta misu pour eux la vision qui ça c'est la vision vitrine ya Congo mobimba qui ça tala gère ba tu va gérer qui ça na bino ba député provinciaux ya ville qui ça ba député Sony na zo benga bino asi awa plateau so muzaya ga mukebai maki mukebai ndako ka question na biso moko kuluta nga juridical ba miso ba ki magaka parce que soko yawa to ko beta maso parti politique na yote to ko beta maso ba congolais que demande le peuple congolais bana qui ça bazo senga nini qui ça c'est kufi qui ça c'est poli na solo bana commune qui senso basaka ki nzelati ba marché nzela et salama na ministre était père on est plus aux congolais de père de mère to ndenge nini bana qui ça bazo tambola butu mo nzela sa nzela baboyi le o qui ça c'est kabwani en deux parties dans pokende karacho ba bengo go ki cimetière qui senso ya ozo kende kuna kota Chine nzela za susute si nzela kabwani en deux parties dans le matota wana soko au comme le matota nzela et kabwani en deux parties to lobaki to sali ba marche ba konzi ya Congo l'état moyini ba toujours ba côté na matoyi peuple congolais kufa yo bonga na autant na ministre mo ancien ministre sur la budget avec quelque senso aketi ke ba sac mais tant que le ministre na poste ya budget oui ozo mo lebela ba mo amba nini ozo na ba commune yo kisenso le lozo ke tika ba sac et bandera ba to kei ba kufi sikoyo basaka ko kotika yo bongo ba cimetière et bongo ba misolo to nini nazo comprendre té est-ce que état aux ex se combeli là c'est niveau ba sac yo ancien ministre à budget ya mo amba to yebi ngo le clan député hein to yebi ngo le clan député to ça aux acteurs sur ba ventirité alors na mboko na biso Congo to lingi to sunga to zo ba congolais ba capable to ça besoin capable to ça besoin capable té tant que zo le mboko au Congo bo ça ba geming kufi ça peut pompier te aux exécutif aux ministre mécanisme là ni na bimisa pour na zela kisenso wana et puis bien na kisenso bi yamba tikana bola na nanu ndeko na biso o avec na bureau na awa na colonel bien numéro 1 avec otika doléance na mur de lamentation na Sarabino au moni mur de lamentation au milieu des villages première chaîne ya Congo ils ont comme télévision colonel bien numéro 1 et pas il va connaître ba kutanaka ba otika ba doléance na bango comme ba konzi bona na bongo ndeko moko azoka masas depuis 2011 hein azoka masas depuis 2015 je crois 2015 tant que boya ka ba changer constitution ndeko azoka masas bitumba oyo bisto bundaka lelo oyo elati veste ndeko aye kolela azala bali na nzoto bosungai mbote ndeko mbote boni santé sangala mute tokoye ba kombo na nga Ilunga David Kadima. Ilunga David Kadima. Ok, tu sais pas na mbote mama? Mbote papa. Kombo nani? Kombo na mama Mbombo, Ferdinand. Mama Mbombo Ferdinand. Nini memi na plateau na biso? Iloko memi na plateau na bino mwana nanga banda zwaki maseshi banda 2015. Totamole na ba hôtel de ville na maison civile. Totamole tiba limité tozo la solution te mwana banda zwaki bal toza muto kosunga biso te. Ya mwana na ye na zo senga na papa fachi beton. Asunga biso ba opérer mwana nangai azonga santé normale. Mwana za pasi mwaya kuza matabo yazo eloko ezate. Bale za nzo tilelo ana zo papa. Tonto ba balanga zwaki. Akane koyiba. Bale izana mama akane koyiba. Est-ce que aza politicien to yoza politicien to akenda ko la marche bara na bana koteka na kotea rompo mngolo batumba ko mina ngaba na avenue Mupulu to ara koteka tawo tuzoko sebilo kotaka basoda batang mngolo batumba ko mina ngaba to ko sebilo ko mwana telemi to ko sebilo ko ayeko zo bal perdi dans zo bal perdi boluka chef de quartier boluka beaucoup mais c'est ndaki pa chef de quartier na papa wana komo na commandant so kinaende ayeko sunga biso pesiso mo toto yena ka kokolo. OK, na yeba tanga zwa ki masas. Banani bazaki présent. Ezali na quartier ni précisément. Avenue Mupulu. Yo zala kuna? Na bateka kuna bana oteka na lupango wana Avenue Mupulu. Côté rond-point. Côté rond-point. Avenue Mupulu côté rond-point. Avenue Mupulu nangama makala to nangama yangaba. Nangama ya makala boy. Est-ce que batu ba voisin ba mona ndenge mona zwa masas? Ba mona kina bato to bana ko futela ba moni. Na ba chef de quartier
komanda moko mpe azalaka na karicha wana mpe abanda koleka ta mwana azwaki bale wana nde akoyekola biso mawasungi biso colonel soki elvis. Ok, tozosoka epai na yo ndeko na ngai obi ndeko kombo nani David. ndeko David tongo toyeba masasi songo ezwaki na age nini ezwanga na âge ya 13 ans. na age ya 13 ans ezwaki yo place nini ezwanga na lokolo 1. na lokolo ntango ozwi na lokolo apres ntango ezwanga na lokolo nde to tokima tuke hôpital tokutana na colonel Levis nde ayedaka biso mpo tokende hôpital ayede biso mpona bajourné na moko bajourné nyonso etikalaki wana toyaki kodepense mbongo kaka mpona bapansement okesi so bahôpital ti mbongo nyonso esi biso na maboko parceke poto yayo ekangama ndenge nini mpo namoni poto ekangama bien ebisamaki la poto ekangama basala passement na kaka kokolo kaka kokolo mpe tokenda nini na hôpital oyo bapolisier ezalaka koto kalifungula bayebi dossier na biso mpe kaka kuna sikoyo na tuni boye yokanga na bokebi nyonso lisasi yango etikala ndenge nini parce que poto esili lisasi etikalaki parce que badocteur baki ke il faut epusana emata eza na kati makasi basina biso ki emata nde mbongo tozalaki na moke na maboko esilaki biso na badepense okangisa bafoto osala baexamen ete ozwaka pour deuxième fois mwa moke mpe famille esangisaki esili nyonso yango wana natali lisasi oyo nazwaki yango na mama-mboka donc nabi te yango kufa te na santé ezoderange na mikolo na okata kongunzama te bamvuma nyonso baninga mibale bakosanga asalaka yango te yango nayepa ndeko lesia mpo ete asunga ngai tala kamera na biso yanayeba oyo eza nini foto bakangaki yo sikoyo oyo eza nini na kati oyo ezalaka oyo ya lisasi lisasi yango ok sikoyo ndenge eza wana esalaka ndenge nini batrape na lokolo so nalali a mosusu nayoka kotumba lokolo te a mosusu mo likolo bloke esenga pene otya bamofumu ebele mpo lokolo ezonga nde ezalaka enyokolanga mpena makasi donc yango ememi yo mpa ndeko lieser mpa sunga yo oyo mpo aide bagouvernement aidenga baopenga balonga lisasi ok omoni yaka boye awa tala kamera na biso oza congolais de père et de mère non ok otali kamera na biso yo obeli na bato mitema ya malamu oyo bakoki kosunga yo mpo ete bala ebima na kati ya ntoto nako kombo na nga David ilunga kadima naosenga na moto nyonso malamu ayeba kosunga nga na gouvernement congolais lisasi oyo nazwaki yango mpona mboka lelo to resi na bitumba tobaki na kobunda bosunga nga mpena okitikala kimia nzoto sante yanga ezonga ndenge ezalaka nakoka te mikolo nyonso naolala bien te naolamuka bien te bosunga nga mpenza nasengi na ministre intérieur na ministre ya social abayede nga mpenza ok mama message nozonga kopesa tala kamera na biso baba message nga na kopesa mwana azokoka te azolakisa kote oyo evimbi tala nde evimbi awa evimbi makasi omwa nde atelemi message ezotungisa mwana azolala te ata mwana atanga glase azotanga glase te epesi epasi mwaya atala ata mosala nde baninga basalaka eza te yango wana ezoseka bakonzi nyonso ya mboka badepute nyonso ya biso ya mboka batunga biso tokota hôpital tosuki tosala makambo mosusu akobakisa te na hôpital yango basengi mbongo boni tala kamera basala opération basengi mbongo boni tukina na kango kolo kango basenga so $500 $500 na kango kolo so bapesi yo $500 sikoyo lisasi nebimi oyo basenga mpona maopération yabi opération yango basengi mbongo combien ndeko na ngai asenga to $500 likola $500 ndenge nazonyokonga boye mpo tozangi oyo tozalaki nango moke todepense nyonso na kati ya bakanga bafoto kosala nyonso tongana tosala wana navai na se force nakoki te yango naye kolepa bakongole nyonso oyo mitema malamu bayeba kosunga na gouvernement na biso basunganga mpona bakomisanga eloko na nzoto natikala kimia papa aza na bomoi asalaka te merci bandeko bino bomoni no likolo ya $500 ndeko azosouffrir 500 par jour bino bakongo bino baministre basénateur badéputé bokolanda mbongo ya leta kombe eza utilize na bacharge na bino congolais yeyo likolo ya $500 azokufa alebi bala ekota ye bozomona wana bafoto bainsero makesa azotela bino bala ekota na nzoto likolo ya $500 nde congolais moko azolinga tika mokili kwa $500 yango tozobela na bandeko mitema ya malamu bandeko ya bonne foi bacongolais oyo baza mitema lokola baministre oyo bapesa biso te ministre affaires sociales tomonaka social yango te ministre affaires action humanitaire tomonaka rien bato bazokufa partout na bainondation partout tozomona eloko te o ministre soki tozocomprendre te donc il faut tochanger makambo mosusu tozongi na plateau merci na bandeko balandi ya tokombo ape bomoni ndeko ya mobali azalaka na 12 ans sur 13 ans tandenga akoli lelo na bali na kati ya nzoto lisasi na kati ya nzoto na ye azalaka ni mutu ya parti politique ni mutu ya mouvement citoyen
azelaka na mama na ye bazoteka licence ekoti lelo oyo aza victime mais espace nini totie mpona bavictime oyo ya eta moyini ya anti-kabila espace nini totia mpo bandeko basungamaka ata mwa moke bato bakufa na mboka oti nalobaka likambo nyonso ndeko moko Cédric Nyanza atika biso azali na kitambo sans tombo azali na kitambo te bato babundi mpo na mboka o Congo nini totie mpo bango mpe base retrouver bana na bango bafai no base retrouver to bata lisula shebeya biso so shebeya arma tungulu nini oyo totie mpo bafamille wana bacomprendre ke bapapa na bango bazalaka baélite babundaka mpo na développement mpo na état de droit na mboka o Congo nini totie leki na biso ye wana azolela ministère ya affaires sociales baministère ya Congo bakongomani oyo bokolanda ngai oyo baza mitema soki tutami ndeko azoluka $500 na mbonga bakisi mpo barefaire opération donc aza na licence na nzoto bozomona oyo abenga soki triche wana bozomona licence eza na kati ya nzoto azoluka misolo yango ayaki na mire de lamentation atamboli akomle hôtel de ville ministère intérieur atamboli mbongo eza te congolais azokufa likolo ya $500 mais na ministère économie awa na ministère économie mbongo ebuki combien tena on est na ministère économie ministre auteur okende yeti na ndoko diriger ministère économie bon ndoko ndimanga te ministre auteur okende yeti na ndoko diriger ministère économie azaki ticket ezaki na mutu na diriger ministère économie lelo boyo kende na yibi mbongo eke wapi eke na nzila nini manigasi ni esala na mbongo à l'état ndoko azo kufuli kwa $500 bino bozo yiba combien par jour carburant sera à combien mbwana yo aller à combien par jour mbwana yo aller à viande à combien par jour ndeko azo kufali kwa manque ya $500 ye wana le colo calamité paralysé c'est ça monde de vie des Congolais bolanda bongo procès ozo s'opposer ami d'Achati Kamere na maître Richard Pinda mona somi ekolo Congo mutu azo tombola valeur ba Congolais omoni ndeko yo bato belé ba yebiete biso ba politicien mboko to yebiye miso se ba olanda nga ya INC ba kimaka INC miso se ba kimaka INC passe l'équipe ba kiminzala mais ndeko yo azaka be kunat a mérité na passe na souffrance ya avec azalaka na ye mais lelo oyo match baluki ya sorcellerie ya na isra ne ozala confesse mina ba politicien te bolanda kuna na paide ya justice ni ndeko ne ko sala kuna toyaki awa lelo na parquet général parce que maître Mpini oyo aza liboso na bino oyo aza client na biso asalaki objet ya plainte par madame Amida oyo afundaki na parquet général awa balandaki bisika nyonso na avis de recherche eza mokanda balobaka moto soki aza komonana te naye boyebi aza na adresse boni aza na mosala eyebani awa aza acteur politique monene malgré ça ayaki awa na parquet général lelo eza deuxième rendez-vous bafixaki epai ya magistrat instructeur toye awa moto oyo afundaki ye aye te ase présente te mais ye ataki moto oyo atosaka mibeko ase présentaki po tolakisa na justice ya mboka na biso ke moto oyo bolandaki na vie de recherche yeyo aye pour la deuxième fois ntango bofixe rendez-vous aye kose présenter mais moto oyo afundaka ye aye te bino justice bo apprécier ce qu'il faut faire pour la suite ya procédure mais boyeba ke ndeko Pinda aza traumatisé parce que moto baluka par la vie de recherche ba service à l'état sur la mise en contribution mais pour na mokolo oyo lelo ye moto afundaki à se présenter donc justice a ko apprécier ce qui a kosala pour ba jour zoya mais il faut justice payer ba que moto oyo bafundi aza na ba droit na ye notamment liberté de mouvement et ça c'est mise en cause et donc toye ko yebisa moto azolanda ka dossier oyo lelo na parquet général yango wana.
Oui, bandeko balandi ya tokome pomoni, hein. Bandeko na ngai, na mboka au Congo, toko tika batu mususu te. Toza ba Congolais tokolobaka. Liwa eza pona moto nyosu. Oloba toko kufa. Alors tokoloba pona mboka na biso Congo po ete ba Congolais mususu ba changer ata amité ba passe wana. Oyoki ndeko abasala les gars de recherche. Mandat d'amener. Yemoko, alebi za Congolais de père et de mère, na commis tika na parquet. Parquet condamné ngati. Procureur Zunguluke. Muta funda kingai Zunguluke. Maître Pinda de la zoya pour confrontation. Muta funda kinga na ito kutana. To solo la, o funda nga pour nini ba preuve ni nozanango. Le la Jesus. Le la le bi deuxième fois. Boyo ni maître na zo avocat ou azo compagnie ni ngazoloba. Deuxième fois. Penya tout la musi yazaz. Bondeza la justice à Congo. Karamulai. Procès mo te kelera mbama pour esili rien. So ba kangio oh na ko zo tesimo na poto. Na c'est Sabine le kulutu na ngai kulutu na Roger Lumbala. Pour la première fois dans le Congo, Makambo est changé. Congolais, politiciens, députés, ministres, soit à côté de Boloko, à 5 ans qu'ils soient médicaux à l'étranger. Mais kulutu na Roger Lumbala, zo senga, aza ko na mikila poto na Boloko. Azo senga ko za traitement à la Congo. Donc, mikolo yo politicien moko so sera biso que na ko za traitement libanda mboka to autorisé oté. So sali mabe o yibi monga l'état o zo traitement parce que moto zo ta poto ka mise zo ya Roger Lumbala akozo ya a commis o zo traitement puis na kisasa donc après ça traitement kitoko boko ça rabiso traitement parce maman là et malamo ba politicien bo changer ba politicien bo tika kindoki ya kimukolo bo linga mboka na bino mingi na so comporte ba fandi boye o na ministère économie mbongo moko be bungi mbongo wana bungi na ministère économie ya komba nani na yebisa kabino na za prophète que ministère économie et ça moto à diriger rango ministre avec étiquette le bo pesa raison boko ba ben monsieur ndeko DJ Kiko c'est la raison moto à diriger un ministère économie ça qui moto ki ngandi na yeba ki yango le lo oyo sima e mata ba pied de mata lufu e kangama ba mona so moko de nzala likona moto moko boye bien Boza mna obete maboko soit organiser manifestation tellement ils vont 2000 francs 3000 francs d'Apollo yozo que les autres ebina mukoloni boko na maturité mukoloni boza susa mboka na bino Congo ba congolais bande ko nga bolanda ka biso mukoloni boza susa mboka na bino 2000 francs sala nini 2000 francs yango futa bana minerval 2000 francs yango lena ndako résultat ko yeti manifestation na pas du peuple ba peso 2000 francs yozo na kimbatik mbona na isle na nini na transport au kemakolo pour balia moi moteke to linga mboka au Congo yango na kosenga na bande ko nyoso to sangana lokola moto moko te bude mungunda de mungunda ngo za nini moté mabe ba politicien yango mone bandile mission o na msiki lelo to beta masolo mi balé ndeko moko kongomani azo souffrir depuis 2015 azo masasi lelo azo souffrir na opération na procès amida chati camere na maître Richard Pinda na kati wana to beti basula développement mboka Congo est-ce que Kisasa ndenge za diriger lelo gouverneur ville de Kisasa oza fier ba bengo excellence oza fier ya bengo excellence ba bengo oza oui excellence excellence par rapport à quoi Kisasa ekufi yo président assemblée provinciale ville de Kisasa oza fier ya gérer institution wana tel était Kisasa bino ba député provinciaux ya ba député provinciaux ville de Kisasa boza fier oza ba député provinciaux ba de konangai commune kwa commune ya Kisenso des députés provinciaux Moussa Biezani bosa kanini ba député ba kamba ba baba Moussa Biezani ba ke lobela ba kelini beko boza ta la commune ngezo kufa boye na assemblée provinciale boye bisi président Abino le lot ou bien rien nous sommes des députés provinciaux nous sommes bien la population ba yao ba ko réclamer ba sur la place ba zo kufa chaque jour insécurité ya mai insécurité ya nzela insécurité physique nyonso donc na biso bato bazo vivre pisa na mboka mboka za mabe mboka ezo kina kokufa biso na peuple wana biso botangola ba filmer liko mbangu na nzela boyoki na nini bozo wela nini kambangu avant de voter ba noke mbangu ndengwana bande ko na to linga mboka au Congo to linga mboka au Congo mais c'est le gouverneur ville de Kisasa osa fier ba bongo excellence tala Kisasa quand on dit le Bakina Kisasa est mal dirigé Kisasa est mal géré ensemble aux nous balabala avenir aux autres ensemble assemblée provinciale ville de Kisasa
gouverneur provincial bureau ya gouverneur ville de Kinshasa avenue wana tala lolenge mai etondaka lolenge mai etondaka ndenge bolo badage moko avolo na liposer la liste ngoninga te na liste na yo moko tala na avenue na bi gouverneur bureau ya gouverneur bureau ya enseignement provincial ville de Kinshasa tala avenue wana mbula beta au sérieux kosa ezo la nous faible ya bato zo gérer Kinshasa ce qu'on train na ba kisenso ba kimbanti makala c'est plus grave mukoni mbule ko beta na Kinshasa to leli bibembete mukoni mbule ko beta na Kinshasa awa to moni ke ba dégâts graves islamité Kinshasa le ngobungwa 4 mbula encore 4 mbula Kinshasa ko disparaître to suki après mon clomalelo